Ingeta, la famille. Bokota, bande konanga, matière sur matière, dossier sur dossier, affaire sur affaire, bande konanga, kandegi na yeb sakabino, kolala kolamukana ya somo, kolala kolamukana ya kilikili, kolala kolamukana ba dossier, kolala kolamukana ba situation, kolala kolamukana ya koinda, sava inda, izo inda, eza ya koinda bandeko na nga ezokende nango na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba o nyonso ya sika. Kande toyebisaka bino toujours et encore boyei malamu na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel. Bandeko na nga soki eza mbala liboso ya okota na chaîne na biso ya Kisongi Songi officiel, kande boyebi tosenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ekozala que à chaque fois que Kisongi Songi officiel au banotiaka ba video ya sika bokozala directement informé. Tobete la rabino toujours masolo, tobete la rabino toujours c'était que nous vous informer sur notre devoir, oui bien sûr. Ezalaka nango devoir na biso bandeko nanga tokoboya yango te. Kande na yebisaka bino eza babilo mosusu toboyaka, eza pe na babilo mosusu moyen to wanga na pe toboya eza te la famille. Voilà. Lelo toye kaka na situation ya mabidi. Nabandi ebela batu bayebi, ebela batu bazo s'inquiéter, ebela batu bazo mitu na mille et une questions. Déjà na ba émission ebele awa biso nyonso tomonaki bato ebele basala sala ba émission mabidi azonga kine te, mabidi atikalaka na France, mabidi azwa traitement. Ebele bato batikala koyeba te ke non soki oza na mukanda oya ba réfugié, oza na ngunda te oya France okozwa na yo traitement na pete nyonso te. Mais soki oza na passeport na yo oza na visa wana il faut ofutaka. Ebela bato batikala na bango koyeba te, mais babande kotiaka pression ya makasi. Oh mabidi soki azongi awa na Congo akoki kokufa, mabidi emataki ekitaki, mabidi esalaki boye. Mais gloire au Seigneur, après ba sortie médiatique surtout ya ba comédien ebele y compris ya Gabi. Ya Gabi ayaki kosala émission concernant mabidi. Asalaki penza émission tomonaki bato ebele fingaki ya Gabi, ebele bato chola ya Gabi, mais heureusement lelo oyo ba résultat mwa ya kitoko ekomi kokota na côté surtout ya mabidi. Bandeko na nga kande boyebi na Congo na biso dossier ezangaka te, na Congo na biso tozalaka kaka Congo moko ya ba dossier, Congo moko ya ba situation, Congo moko ya somo. Na Congo na biso ezalaka ka bongo ekendaka pe bongo na système moko ya mabe. Tomoni awa bandeko ebele après kaka sortie médiatique ya mwasi ya mabidi, tomoni la plupart des gens baye kofinga mwasi ya mabidi. Bato ebele balobi depuis kaka mabidi abala mwasi na ye akoma kaka maladi na maladi, santé ezosila kaka kosila depuis kaka abala mwasi na ye. Bato mosusu bakomi na koyebisa biso ke no basi mosusu bazalaka basi ya kobala te, eza na basi mosusu oyo bokoki kobala, eza na basi mosusu oyo bokoki kobala te. Donc selon la plupart ya bakongolais bazokanisa ke non mwasi ya mabidi nde azomemela mabidi bamaladi. Bandeko na nga atomeka nanu kosala na liste kande nayebisaka bino nga na situation nyonso nalingaka na nga kozala pressé te ya koya kosala émission, mais nalingaka toujours kozwa ta na nga pour que naya kosala analyse na ngai na eloko oyo nga na koloba. C'est vrai, Bible yebisaka biso qui trouve une femme trouve le bonheur. Mobali nyonso soki okutani na vie na mwasi ya vie na yo, mobali nyonso soki okutani penza na l'os de tes os, normalement il faut bonheur ezala, mais il faut eloko mosusu pe toyebaka ke non bonheur wana ekozalaka bonheur te, ezalaka pe na bitumba eza bongo.
alors na makambo oyo bato ebele bazoloba keno mwasi ya mabidi ye nde azomemelaka ye bamaladi depuis kaka bala mwasi wana, depuis kaka bala Aminata de son père, mabidi akomi na ye kaka maladi na maladi, lelo oyo maladi lobi kuna maladi. La famille boyebi ko de bénédiction mpe ememaka bitumba soki deux personnes baza na bénédiction baza na baétoile na bango, bitumba mpe eyaka ya makasi oyo ebela bato bayebaka te. Eza na mwasi mosusu yo mobali oza na étoile, mwasi na yo mpe aza na étoile, soki bosangani bino nyonso mibale boza na baétoile, bitumba mpe ya makasi ekotaka, surtout soki bino mibale boza aveugle bokovivre bitumba. Ere mosusu mwasi okomi komituna eske mobali oyo azalaka mpenza mobali avi na nga mpo na nini nabalaki mobali oyo, depuis nabala mobali oyo nakomi komonaka baproblème na baproblème. Kote ya mwasi ya mobali mpe akolobaka bongo, depuis nabalananaka na mwasi oyo nakomaka baproblème na baproblème. Ava nabala ye omona ata na nzela ya misala na bande ozwa na nga misala bien, me nabali kaka mwasi oyo c'est fini na misala nazwaka yango te. Eza te keno mwasi wana aza mwasi ya libabe to mobali wana eza mobali ya libabe te. Ezalaka bénédiction, ezalaka baétoile oyo boza nango biso nyonso mibale. Bino nyonso mibale boza na baétoile, siko baétoile wana ezalaka combattu. Eza baétoile moko te keno ekoya kaka na pete boye te. Ezalaka baétoile oyo ezalaka combattu. Alors ezalaka toujours bien mwasi na mobali bozala bato ya baprière. Parce que soki boza bato ya baprière bomona babitumba mosusu bokobunda yango na ndenge ya baprière. Ezalaka bongo. Soki bomoni mabidi aza mobali moko alakisaka penza keno il est heureux avec Aminata de son père, azalaka na ye heureux. Mais kande boyebi biso babantu baza na kindoki moko ya mabe makasi, et surtout ka ndenge baomonaka bango na batelevizio, baomonaka bango bajouaka batéâtre. Biso na Congo déjà soki bomoni mutu na télévision la plupart déjà bamonaka déjà oyo aza na mbongo, akomi na ye na mbongo, bakomi bariche. Ata soki mutu azokendaka kojoue ere mosusu baokendaka kojoue ya ofele bafuteli bango ka transport azongi, me bato mosusu bakoyeba wana nyonso te, baomonaka keno oyo mpenza mutu aza na mbongo. Sikoyo babitumba mosusu ndenge elandanaka omona kaka bakomi kobwakelaka mobali bamaladi mosusu bino bookanisa keno mutu ya motema mabe kaka nde abwakeli ye, me bato ya kindoki baobwakelaka bamaladi na kindoki bafaire souffrir bango kaka mwa mbongo ya moke oyo baza nango nyonso badepansaka yango kaka likolo ya maladi ya mobali. Eza bongo. Alors bino bandeko bozoya kokondane mwasi ya mabidi Aminata de son père, en tout cas nasengi na bino na bolingo ya Nzambe botika mwana mwasi oyo. Et d'ailleurs na minute oyo na moment oyo eza moment moko ya koya encourager mwasi wana kopesa ye surtout et encore makasi. Elle a beaucoup souffert avec son mari. Kande boyoka ye natielaki bino audio lobi moyen natiela bino lisusu audio awa eza te vike natieki audio lobi baloloba nini mabidi abanda osala bacrise na butu, bacrise ya sucre na butu ka boye piaf, il faut bamemaka ye hôpital. Na hôpital ya Congo na biso eza te keno bahôpital ya ofele basalaka afishe ya pamba, il faut mbongo ozwa consultation kaka bameka tension na yo bameka yango sika yango, il faut bobimisa. Soki boza nango te mutu akoki kokufa. Ezalaka bongo na Congo. Eza neti na bapays mosusu te keno ndenge ezalaka ozobela okwei na butu bamemi yo na hôpital mbala moko bafiche basaleli yo makambo nyonso, ata soki il faut ke ofuta bayebi ke na suka nde bakosala yo calcul ya makambo nyonso ofuta. Me na Congo na biso ezalaka bongo te, asouffrir na mobali na ye alors tozala bato oyo toencourage ye surtout, et encore kotia bango na baprière ekozala malamu. Yango eza eloko mosusu tozoyisenga na leta na biso. Bakomédien na biso bazosouffrir makasi. Bakomédien na biso baza bato moko normalement oyo ifale bakendaka bazalaka na bakarte ya kokendaka bahôpital ofele leta azofutaka. Lelo oyo soki mabidi akomi ti na niveau oyo bakende otraite ye na bapoto, c'est parce que mosusu bambongo mosusu akotraite ye na Congo ezangi. Bokoyebisanga te keno na Congo na biso docteur spécialiste baza te bazali, mais parce que l'état na biso akonsideraka na ye bacomédien te,
amonaka bacomédien ezala bacomédien ezala bamusicien donc mpo na congo na biso leta na biso amonaka bango neti bato kaka bato nyonso ifoka bafutaka bohôpital eza kaka pasi mpenza ya makasi bandeko na nga en tout cas naye kopesa bacourage ebele na Aminata de son père zala toujours courageuse kolanda oyo bato baoloba na bareseau sociaux te kolata yango kutu na mutu te zalaka mwasi ya bapriere eloko kaka na koinsiste na yo zala mwasi ya bapriere kozala mwasi te keno bato bafingi yo na réseaux sociaux na 10h yo 11h ifo oya bima oya korépondre kosalaka baerreur wana te kosalaka baerreur wana te mwasi akangaka baporte ya ndako na ye mwasi afongolaka baporte ya ndako na ye te parceke ntango ozoya korépondre bato mosusu ozofungolaka baporte yo moko yango omonaka ata na bakartier mosusu ngai nayebi ndeko moko bandeko na ngai napesaka exemple nayebi ndeko moko azalaki na zemi ka ndenge ezalaka aye koswana na vazine na bango soki zemi ezalaki ya moke emonika bazemi oyo ezalaka oza na mwa zemi ya 3 mois 4 mois aye kobeba na ka na vazine na bango olie atika ta bitumba wana na vazine na bango ye apermettre vazine na ye baye baswani ka na ndako na ye esalaki ata 2 semaines 3 semaines te mwasi wana na zemi eyaki kolongwa na suka nde baye koyebisa ye ke no omoni mutu kingandi azalaka mutu mabe azalaka na ndoki nde aye kokomprendre yango wana naswanaki na ye makambo na ngai nyonso zemi na ngai ebandi okende bien me koswana ka toswani mbala moko na zemi eyaki kolongwa wana nyonso eza kaka kolakisa ke no mwana nzambe surtout mama oyo tobengaka mama azalaka mutu abiswana te koswana oyo toswanaka surtout soki oyebi état d'âme ya mutu te yebaki ozoya kofongola baporte na vie na yo ozoya kofongola baporte na ndako na yo ozoya kofongola baporte na ndako ya bana to ya mobali na yo ezalaka bongo bato mosusu bazalaka bato korépondre te soki ofingi yo moko kolemba bamafinga na yo wana na kobanda otambola nango na nzoto te bato soki bafingi yo oza moto ya liboso te keno bato bakoya kofinga mpe kozala moto asuka te na mokili surtout na kilelo oyo réseaux sociaux ekomi kaka réseaux sociaux moko ya mafinga réseaux sociaux ya koya kaka koemilie bato kobebisaka bato bamoral na baréputation eza babiloko oyo Aminata de son père il faut pas olandaka ata soki bato baye bakritike yo bakritike mobali na yo yo kozala moto ya liboso te keno bato bakoya kokritike mpe kozala moto asuka te kongole mosala na ye ezalaka kaka koloba kongole mosala na ye ekoma na ye kaka bisalasala kongole mosala na ye ekoma nango kaka buzoba na buzoba ekoma nango bongo donc eza na baréalité mosusu oyo tokoki kokomprendre eza mpe na baréalité mosusu oyo otali kaka yo moko olobi eleka nango ka ndenge ezoleka eza mwa bongo oyo eza mpenza conseil ngai mama songisongi nalingaki mpenza na ya kopesa yo kopesa mpe bandeko na biso mosusu botika nkombo mpe ya Aminata de son père avanda botika ye avanda soki oyebi réalité ya vie ya motu te kolinga kozala presse oyo ya koporte bato correction te eza na bato mosusu boyaka koporte baninga correction e pourtant na bavi na bino kutu mavi ezotambola nango bien te me boza toujours bato ya liboso kolingaka koya koporte baninga correction soki omoni ke ya yo nano eza bien te omiporte yo moko correction na vi na yo moko nano bongisa façon na yo ya kotambola et après nde okoya kolinga koya kopesa bato mosusu conseil na bareseau sociaux koya koporte bato mosusu conseil na bareseau sociaux eza mwa bongo en tout cas surtout bravo à Yagabi pour un message olansaki oui tant de personnes basepelaki te mais kolanse message olansaki tala lelo oyo sule kauka aye kosunga mobali ya Aminata de son père qui est mabidi en tout cas merci beaucoup Yagabi boende ezalaka bacomédien bososunga ekozala toujours et encore malamu mingi voilà biloko ya kitoko bandeko na nga eumelaka nango te s'il vous plaît botielanga ba j'aime bacommentaire na bino ezangaka te soki nano osabonaki te na chaîne na biso ya kisongisongi officiel kobosana pe te kosabone massivement ntango ozosabonaka pe kobosana pe koklikaka sur ngonga ya notification. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la